Coucou la famille, bambote. Na bandeko nyonso bolinga mama Nicole Moisanza na ba oyo pe bosepela na émission na nga tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pona changement de mentalité. Vraiment eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors merci mingi na bandeko nyonso oyo bozalaka wana pona ko soutenir mama Nicole Moisanza. Na bandeko ebele pe misi bozalaka wana mpona koluka koyeba mama ndenge nini azokana te poni santé. Vraiment c'est réciproque, nzambe akanisila pe bino ebele. Alors vraiment ezalaka na bamoma mosusu koleka na balive boye mosusu esengaka na volonté na nga te, mosusu pe esengaka na volonté ya bandeko ebele oyo balandaka mama Moisanza, oyo pe basepelaka koyoka mama Moisanza. Alors vraiment eza na pasi moko eza na kati ya communauté na biso. Makambo mosusu eza koleka na communauté na biso. Eza na bato ebele bazosunga mapete, bato mosusu bazozwa makambo ya bato bazotala yango comme si baza lobby bayebi te eloko nini ekokomela bango. Bamisusu pe bazwaka leson te devant baproblème. Bamisusu pe bazalaka lokola batelespectateur dans le sens que azokanisa misusu likambo ya moninga lobi ekokomela nga te na mokili baloba on ne sait jamais. Alors naleki vraiment kosala live oyo mpona kozala juge te, mais mpona kobakisa implice ndenge nga moko nalobaka implice na kati ya communauté na biso. Tozalaka nango toujours besoin motu akoka azali te. Alors tozalaka wana toujours mpona kosungana. Et puis nasalaka ba émission mingi nazalaka na bitidi ya kotiaka numéro na ngai ya émission te mpona bandeko mosusu mpona kointervenir, mais nasepeli vraiment na sujet oyo mpona koessaye kotia numéro bandeko mosusu oyo bakoki pe kozala na courage wana ya kosala peut-être appel na WhatsApp mpona kointervenir. Na publiaki video oyo nazwaki yango déjà depuis balobi bandeko ebele bamisusu bazali kotinda. Donc actualité ya na kati ya communauté na biso oyo eza koleka oyo motuna moto azokolobela yango na ndenge na ye, motuna moto pe aza vraiment kopense na ndenge na ye. Mais problème ya ndeko na biso mwasi oyo alati robe ya mariage na ye, ezala ye ezala mobali na ye, les deux personnes bayebi oyo ezali réalité ya makambo nyonso, dans sens que ndako oyo olalaka te ndenge balobaka okoki koyeba place mai etangaka te. Bonjour maman Nina Beauté. Alors bokolimbisa mwa moke mpona mwa moke na problème ya connexion, mais mpona bandeko mosusu oyo akosala signe apres na kopesa bonjour, mais nazopesa bonjour napesaki en général toujours. Balobaka ndako oyo olalaka te oyebi place nini mai etangaka te. Donc eza lisese moko ya kolobaki problème ya bato ekoki kobima na public, mais oyo ezali vraiment oyo eza capital eza na kati ya privé oyo ke ngai na yo toza koignore. Alors nga sikoyo mpe nazalaka na bitidi ya kosala point to ya koloba likambo na oyo tozomona mpo bato mosusu balobaka makambo na oyo bazomona te. Mosusu aza koloba te nazalaki ntango bakotune yo mpenza ozalaki. Donc apres monoko ekomaka kobeta. Ndeko na biso oyo ya mwasi alataki voile oyo tomoni na église ndeko akoti oyo pe toza komona bandeko mosusu baza kokoma mawa, bandeko mosusu pe baza vraiment na kati ya émotion komona ndeko na biso ndenge aza vraiment koréagir. Eza pasi pe mawa mingi. Alors problème na biso ezali wana, surtout nga naza wana toujours mpona kobakisa implice, mpona koya te koloba te ndeko wana oyo mobali asali boye mwasi asali boye, mais nga na yo toza mpona kozwa leson
parce que mokili oyo ndenge eza kotambola eza mokili moko eza na ba réalité nango ebele oyo ke bato misusu baza koignore. Bon nga vraiment nakoya koloba te ke non nauta kosola na ser wana nauta kosala boye te. Alors nase bato oyo bakoki kolanda nga bakoki kocomprendre mpe makambo mosusu ndenge nakoki kolobela yango na ndenge ya kimokolo, parce que komona tontine na biso wana aye na église ye moko ipare eza mpe na bato misusu bazoloba ke mobali alobaki na ye deja annulé mariage wana. Ngai mpe nauti kozwa bandeko mosusu baza koconfirme, deux personnes li deja baconfirme. Bonjour mama Yuna balobi ate mobali alingaki na ye te. Alors eza famille ya ndeko mwasi na famille ya ndeko mobali bayebi vraiment réalité ya makambo, mais bandeko nanga tokoki mpe kobanda kosala ba analyse etant que toza ba africain. Bonjour mama Mireille Mbwese, mobali ya africain nyonso je mélange pas. Nalobi bien natie numéro ya WhatsApp téléphone nanga ya mission ngoyo oyo pa ko benga abenga na ye nga mama Moi Sanza na ye pona kotikela mutu nyonso tu aloba. Mais comme nazalaki vraiment vidéo wana les plus rapide, mais nazalaki ton ya kosala vidéo te. Alors nasolaki na bandeko nanga pe mosusu ya média na biso bokosala bobanda, mais nga nanu nazalaki ton te. Et puis eza na makambo mosusu nga nazala bitidi soko ekoi nalingaka beaucoup plus nayoka mingi, et puis na essayer un peu koanalyser basi ya baafricaine, mibali ya baafricaine, surtout ya biso pe ya bacongolais. Biso toyebi mobali oyo onso mama bibishi mwedi akendaka mosala surtout na poto ambonga poto eza pase na opesaka exemple. Siko mobali wana prepare libala abali mwasi na famille sali ndeko Jivelor api bonjour makana nanga mama Liliane Epondo après à se préparer mariage tout kaka mobali tout tiaka mwasi te aide ya mwasi koya te, mais mobali mutu a sacrifier ba mbongo asali tout. Est-ce que mobali wana ako négliger mwasi kaka veille ya mariage boy toi sundoli? Là na poser question pour nanga je crois pas, parce que mobali oyo abimisi mbongo na ye aza na bolingo wana ya kobala mwasi na ye, et puis asali ba dépense même si mwasi comportement na ye eza mabe. Donc mobali wana loba msusu asisa na mwasi wana na ndako mais asabote mbongo na ye. Bon nga na kokanga maloba te bato mosusu bate mama Moi Sanza ba misu pe bazala pe bongo, mais omoni na poto tokoma na ba réalité. Alors ndenge nga pe na yoki ipare mobali ye moko alingaki te, alingaki mariage ezala annulé na yoki na bato pe balingaki baya ba misusu bayaki te. Alors na place wana eloko ni tokoki koloba. Bon ngai bandeko ya mwasi nga naza na un plus, parce que peut-être bandeko ya mwasi pe bakoloba biso moni tolobaka na eloko boye tobaki tika olingi kotika te, omoni kiteti moko efutaka te. Po omoni bandeko na nga misusu problème ekomeli ndeko na biso ya mwasi eza likambo ya koteya mutu nyonso tout, dans le sens que nga natali yango na ba aspect ebele. Premier aspect natali yango, c'est une femme aza très courageuse parce que nga na saluer quand même courage na ye ya devant situation, même si entre guillemets bato balobi babengi nga tosololi balobi ke notre sœur ayebaki. Bon peut-être yango peut-être ndeko pe azalaki na ye préparé msu ya émotion. Bon mutu musu po koyeba ke mobali akoya te, mais eza ka facilité ya na miso ya bato msusu ndeko alingaki peut-être akanisaki mobali azosala baje ndenge mobali abaki na koya na nga te anile na yo akasi peut-être mobali pa kosala baje. Bon ngai na saluer courage ya ndeko mwasi, dans le sens que aboyi ko communiquer bino basi ya baafricain esprit ya kolela mobali en public, ya kosala neti ke non soki mobali aza te vie pesili ndenge lelo
tokoma komona basi ya baafricain basi ya bacongolaise bokoma kobundela mibali. Donc ngai na saluer d'abord aspect mosusu na saluer ezali courage ya ndeko na biso ya mwasi, malgré soki ndenge eza wana ayebaki kuku kana nanga mama Karine Movoto ayebaki ke mobali akoya na église te, mais quand même po oboyebi biso basi soki oyebi ke monde oza na hotel fumana mobali no na chambre toza ko analyser na tie numéro na lobi mutu pa koko benga numéro ya WhatsApp eza wana nde pour moi sina mobali so ba sa mariage ba ozala na hotel isika moko. Alors nga pene na yebi penza ke no mobali nanga azoya pe avec chérie à tout na yoka mobali azoya te réaction moi ça to bioza em sous femme forte oko piquer crise dans le sens que oko itomona yango ba réaction wana ba se belé basala mais em sous o pe ya kaya ndiko na biso mobali pe em sous a préparer keke akoya te donc ye bon aza mutu a surmonter quand même choc wana ke ya koloba ke na niveau ba préparer makambo ba comme même tina suka mobali akomi ko changer à vivre em so bi eza na moma seki biso pe basi moko ba négligence makambo susu ezala kala ngwa biso eza na moma seki alobi ne ka bongo akoya na ye bozomona mais yango moni ke ndeko na biso mwasi tellement basi balobaki na ye ke mobali alobi ka akoya te. Alors ndeko na biso mwasi choc esali aza mutu il faut sali pasi mais eloko nga na saluer quand même courage na ye eza ke apesi bino nyonso basi ya baafricaine basi ya bacongolaise basi ya baangolais ya babrazzavilleoise ke na public ata mobali asimbisi yo touche balelaka te malgré ata oyebaki mpe mobali bandolo bano yo zela omonaka na miso bato na koyoki so soni basi mosusu mpo mona kokaka ata azwi biso abandi kolela azwi micro abandi kolela bato bayebaka nge mais ndeko na biso ya mwasi quand même alakisi quand même que non c'est une femme très forte aza courageuse quand même ya ko essayer un peu ko surmonter moment wana malgré bon ndeko ya mwasi oyo eza makambo toyoki nayoki yango ata na 2 ou 3 personnes ba confirmer ke ndeko mobali alobaki. Alors malgré ezalaki informé mais eza kaka pasi mpona ko passer temps ya boye bo préparer eloko na ndeko et puis ozalaki na ona courage on bité na kokomisa ngo kaka tati na suka na kende kaka na tala na vraiment soka koya te. Donc pour ngoloba ke non après ça il y a encore une autre vie pour na bandeko na biso pe misusu ya basi pour ya omona komaki misusu boye mona bobosi bo bamba na kina mabele mobali na ngai nini boye misusu omona pe ndenge za na bonjour coucou la patronne mama Patience Masakuba misusu omona misusu ndenge za boye bako se retrouver dans l'hôpital. Pourquoi? Parce que mobali atiki yo to msusu ndenga lobaki na yo ke na kaya ndeko na biso mwasi ka koyate et puis msusu choc esali yo peut-être choc wana kolela wana kende kolela ngo na ndako msusu mama na biso place azalaki ye moko peut-être on ne sait jamais mais misu pe ko tanga et puis mais na liboso ya bato apesi vraiment quand même force apesi quand même basi msusu pe bo surmonter quand même makambo oyo ya ba relation amoureuse ata nde balobaka eza makambo yaka. Alors omoni na côté na aspect mususu omoni na otayi koloba ne bandeli ndako olalaka te boyebi place maitangaka te mpona koloba déjà lelo eza na batontine ebele eza na basi ebele bamisusu bokanisa te ke non soki omoni ata na famille leki na yo alati roba pembe liboso na yo ata cousine alati roba pembe liboso na yo ata yo olati te yango te moto eza important na vie parce que eloko eza important na vie na biso ezali nano vie oyo nzambe apesi biso o vivre malamu ozala malamu et puis eza pe mpona bandeko mosusu oyo nakoki koloba ke non natiaki na posaki question ke non est-ce que libala oyo ezali forcé to ezali libala moko ndenge eza wana naposani question moko napozaki wana ke non bapekisi parce que bandeko na biso mibale baza bamikolo ozomona namoni na place mo bakomi basali 3 ans donc relation na bango ti ekoma na niveau ya nini ya Facebook nga vraiment nazo ko condamner fermement na aspect moko na mina bandoloba
Alors naza média naza te wana pona naza na pona kosunga pe ba mama na biso nga lobaka toujours mutu nyonso tu eloko ekomeni mutu il faut ete ya yo na ndenge ebele okoki koya kotia no mawa mobali wana aza ndoki ndako olalaka te oyebi place mai etangaka te donc soki oza olobi deja eloko wana donc okoki kotala pe na biso na bakibantu kuku mama Sandra Nsimba mobali mso abimisi mbongo na ye asabute mbongo na ye boye non donc tout comme peut nde tokoki koloba kaka ke non toyebi vraiment te ke non kanda nini oyo ekoki koya mpona edétruire relation oyo tina suka mais na aspect mosusu nalingi nakende nazokende sikoyo kokondane kuku mama katika yene ndeko na biso ya mobali omoni yango ngai nalobaka eloko moko ke banoir ebele basalaka bafeti baza na respect ya bainvité te baza na respect ya bainvité te bamariage mingi boza na babitidi wana bandeko mingi oyo bopreparaka mariage okomona bopesi bato invitation na bainvitation bato bozobengisa eza na bato misusu bafandaka na mboka oyo bofandaka te bamisusu ifo basenga bapermission na bamisala bamisusu ndenge eza wana il faut ndenge eza wana misusu mbongo na ye alobi il faut nabonga mena so mama poudre misusu ifo nakekanga suki misusu ifo ndenge eza wana robe moko misusu mpe koma moto azobala apesi tisi aliputa batonga nyonso to wana eza badepense bacaprice na bino ya bolingo il faut esukaka il faut botala keno na ndenge bofandeli soki omoni mwasi comportement na ye ezozala mabe eza te ke yo mobali mwasi msusu na ndako aza John Cena après soki alobi no likambo komi kaka oui non mais bozo penser te mpona bainvité baza bainnocent botala msusu nazoloba esiko na ka ya libala oyo toyebi te bainvité oyo bazalaki invité pendant 1 mois peut-être pendant 2 mois bamisusu oyo po bakoza baproche na bino bamisusu basengi banzela na bamisala bamisusu ndenge eza wana jour moko azangi mosala na ye peut-être akoki kokotisa mbongo na ye mais même ndeko mobali ndenge nayoki yo te olingaki koya na église te olobaki libala wana baanile mpo na nini ifo koanile libala na badernière minute kuku mama Berthe badada ntango ofandi na moto baane ebele préparation mariage mpe misusu ezwaka mpe batemps epuis ntango masi ntango mariage wana bobandaki tobala na ye tolatisa mariage avoi ndeko nanga soki omoni misusu comportement ndeko mwasi ezalaki malamu te ndeko okokaki mpe misusu koloba te mpona au moins nde nalobaka banoir borespectaka bainvité na bino ntango bozosala bafete au moins respect ya bainvité eza très important parce que sikoyo mariage oyo esalami te oyo ekei eye kobima na internet oyo epesi quand même valeur te na niveau ya yo ndeko mobali y compris na ndeko mwasi parce que omoni ngai so naza na place ya ndeko mwasi ndenge selon ndenge koyoka o te mobali alobaki akoya te ayebisaki ye avant ngai ma sœur ngai soki na invitaki 200 invité na WhatsApp na kobanda otinda ba message mariage eza annulé parce que omoni na niveau public boye soki oanilaki na yo oboyaki na yo peut-être msu célébration wana msu ata avant 2 jours bobala na mobali atomboki alobi ke ndeko nanga mwasi eloko nazoloba zwa quand même ata sagesse oyo parce que ombomoni bainternet oyo bato ya mitema mabe baza na kati internet oyo eza na baréalité ebele peut-être soki ozwi ton ya nzambe afungolo miso okomona ami atielaka yo ka commentaire etat d'âme na ye ndenge nini ezali alors mingimingi bolingaka te makambo oyo ezali ya ndako oyo ezali omoni ngai naza motu nateyaka mais ntango nazoloba ke bolingaka te makambo oyo ezali ya ndako mutu tout le monde faut asalela yango émission ngai na ye nasali bakolege na ngai baye basali non biso nyonso mpe tozali na baproblème na biso ngai voilà pourquoi nayaka mosusu koteya par inspiration na kozala na fandi nzambe azokoinspire ngai eloko alors na place ya ndeko mwasi si réellement soki ndeko mobali nzambe azomona bino entre bino mibale parce que na vie okokosa motu mokosa conscience na yo te soki ndeko mobali soki alobaki nakoya te
azosala ba chantage ezata na ka ndeko mwasi te ata oza ndeko na nga mwasi ozolanda nga biso oza na kati ya préparation ya mariage mobali azosala ba chantage ke te mariage wana nakoanila yango nakoya na nga jour wana te ndeko soki omomona ekomi série azorépété 2 ou 3 fois komela déjà bainvité na yo na whatsapp bato opesaki invité c'est facile ata baza sa oyebisi bango vomi ata oyo ndima oyoka soni ndima baseka yo mais kolinga to oyoka soni ya public oyo eza oyo boye oyo bato bapartageaka bavideo oyo bato misusu bavideo etikali oyo bato misusu mpe batiaka na bapage bato misusu mpe bakritikaka selon bango mais misusu soki mariage na bino ezalaki nango annulé kati ya bainvité na bino bolinga boyoka soni ya moke pourquoi mama ndeko Charlie parce que biso bato ya média tolinga toyeba te na coin moko mwasi moko akoti sa mobali to na coin moko mobali moko mwasi akimi ye tolinga koyoka te pourquoi parce que tant bachantage ezali déjà boanila yango kaka entre bino na bainvité na bino parce que omoni meme nga na ndenge etanke na place ya ndeko mwasi nga na ngai nasala yango pourquoi na ngai na invité bakomba ebele bakomba ya ba femme de nuit mari de nuit bakomba ya kiseliba parce que bakomba mosusu eza motu mosusu akotalo na aspect moko boye ke non c'est que mwasi oyo aza mwasi ya mabe mwasi nde mobali oyo akimi boye po na miniti eza ekokoma basi bazofinga mobali oza motema mabe mibali mpe bakokoma mpe kofinga mpe basi soki batiki motu na bino boye ndenge eza wana eza parce que bizaleli donc omoni biloko mosusu eza faut pas eya na média nga naza moto ya média soki nazoloba na bino boye naza mwana oyo nazalaka motu ya koyoka nzambe na sa makolo na ye donc omoni balobaka ke ndako olalaka toyi place mai etangaka te omoni sikoyo na niveau ya monde oyo tozali ndeko na biso mwasi quelque part réputation na ye ngaki ezala moke mais ekomi moi agrandir yango bon soki mpe ezali ndeko mobali réputation na ye image na ye ekoki kozala moke agrandir yango pourquoi soki mwasi ayebaki na ye te akanisaki kaka ke mobali akoya donc mobali oyo mpe mpo alinga mwasi aconvaincre mwasi babalana ekozala mpe difficile parce que mwasi wana mpe akoki komona oza bagenre ya mibali moko omona mariage boye oye na yo te ozomona babiloko mosusu ezalaki ifalaki esila entre bino soki meme maser soki ezalaki nango annulé c'est pas un problème ozomona oza na yo tantine moko kitoko mais omoi siko na minute oyo réalité ya source ya makambo eza bino mibale parce que nga nazosala baanalyse sur le fait makambo kaka nga nazomona ke oyo nazotala yango oyo mpe nazokoloba ke fallait pas ezala boye ozomona parce que même na ndeko mobali akoloba ke asaliri yo même ye moko amilatisi bamibali batulaka nayebi te basi bamibali mosusu bakasa batulaka te non bana mibali mosusu na poto mpe baza kotula bazali oyo ke mosusu na ka ya ndeko mobali oyo mpe okoloba mpe te mwasi wana aza mabe mwasi wana soki azalaki mabe ndeko nanga bible eza koloba nasi ndeko mobali nayoki babi oza mosala nzambe bible eza koloba que votre oui soit oui que votre non soit non olie obende komema moto na badepense donc olie yo moko omilatisa mpe botutu image moko mabe okokaki mpe koloba na ndeko wana tika même si mosusu basi ebele lelo basi omoni mariage toza na badifférence ya basigne ya mabala ndeko nanga mwasi ntango nzambe azopesa eloko okoki koforce eloko te okoki koforce eloko te alors nzambe soki apesi yo mobali ye moko apesa mobali wana mbongo akende mosala abala yo asala makambo nyonso mais lelo mpe na kati ya biso basi ebele ekomi mpe contraire bolingo force ezozala trop basi ebele tozomona baréalité tomoni na batéâtre basi ebele bazobala mibali wana bazoya mpe na ndenge intere
une fois que M a mesani eloko moko biti moko ayaki nango après ayi kobakisa mwasi wana bolingo ye kosila. Donc bolingo lelo même eza ya mwasi na mobali te, eza ya relation ya bato mpona kotrouver place ya sincère eza makasi te, eza mingi te, eza moke. Alors omoni eloko oyo komeli bandeko na biso mibale, bango mibale bayebi réalité ya makambo, mais bango mibale basaleli sagesse makasi te. Parce que ndeko mobali alobi te ye ndenge eza wana. Bon, nazopesa exemple nayebi tantine wana te nafanda na ye te, tuko mpe nakopesa exemple ya bato misusu. Nga namona mwana mwasi moko mpe mobali atika ye na présentation, bato balambi nga moko mpe nazala penda na esika yango balambi mpe bia bazozela mobali ya te. Eza babiloko mingi esalamaka. Parce que omona emso couple wana babandi na badiscussion, babandi mpo nalandaki mwa eloko moko ndeko alobi ate ndeko mwasi mama ya mobali bamanke ya respect. Bon, nalandaki mpe ndeko kote ya ndeko mwasi, ndeko wana alobi ndeko mwasi asengaki bolimbisi mpo bato ebele ata ndenge asengi bolimbisi bamisu balingi kondima te. Non, nzambe mpe alimbisaka biso, ifo kolimbisa mpe baninga. Mais oyebi bamibali mosusu baza très sensible na bamama na bango. Omoni mbala mibali mosusu toyebi genre nini mama na mama bokola mwana na ye te. Bana mibali mosusu papa kufa mama mutatikala. Ndeko na ngai ya mwasi ozolandanga oza pe mama emsusu na bana na yo. Imagine que mwana no mobali emsusu na nazopesa exemple emsusu mwasi azofinga yo bandotala ndenge bokola mwana na yo. Bana misusu voilà, nazo parler boye pona ko essayer pe ko aider communauté ko arrêter un peu ba insulte, parce que les deux couples oyo nga nazo lobela na ndenge aspect intérieur et extérieur, pas intérieur, parce que nayebi vraiment te débat ya discussion où il y a les deux familles tiba koma boye. Parce que babilo oka mwa ya mike oyo nalandi mwa moke na video ya bandeko nande ba misusu bazo koma ote mwa kofinga. Omoni eza la bana mibali misusu baza vraiment trop attaché. Nga nayebi mwana mobali moko ayebisa nga lobi abi mama Nicole nga na boya fi moko po afinganga yo okoza kwa mari de nuit mama na yo. Abi ozo imagine mama na nga ya bande kolesa biso ba mapa papa na biso akufa. Aibisi à partir de l'eau na boyo. Donc omoni nzambe ape aibisa biso ke toza na pouvoir na monoko na biso. Monoko ekoki ko bénir, monoko ekoki ko maudire. Parce que omoni batu misusu te mama wana za mari de nuit, mama wana za boy. Non, faut koyebaka source ya relation ya mama na mwana. Bakoza la ba mari de nuit te, mais ça juste affection. Ozo mona bandeko ça juste affection. Parce que le lo ozo mona biso basi pe mususu mususu oza na mobali obosani keza na mutu abota ye. Mobali mususu poza na mwasi obosani keza na batu babota ye. Donc omoni bolingo mususu ekufaka te mususu mwasi na comportement mabe na ndako ayebi kosunga mobali, ayebi ko servir mobali te, to na chambre ayebi ko satisfaire mobali te. Non, bolingo mususu ekufaka c'est kaka affection ya papa na mama. Msusu mwasi nazo pesa exemple na bimina na côté ya mariage ya bandeko yo eza na basi ebele ba perda mibali na bango à cause ya ko manquer respect ya belle-mère. Eza pe na mibali pe belé lelo ba perda basi na bango à cause ya ko manquer respect ya mama ya mwasi. Donc eloko wana eza na basi ebele basala na bango basala ngo attention te. Voilà pourquoi pe eza na basi mususu pe mabota na bango ekangama likolo mso azo manke kaka mama ya mobali azo msusu pe mobali pe ake pe ko toucher pe ba parents ya mwasi bana siko bakoma kobela. Donc eza ba biloko wana ezaka très sacré parce que misusu ba ignoraka kuku mama mamouche kitoko moseka misusu ba ignoraka makambo wana kotana eza makambo nzambe te. Parce que libala o ezali libala eza sacré pa nzambe. Nzambe yebi yango. Ozomona nzambe pe asengaka ke mwasi a respecter place oyo akoti. Tomona ona ba Bible.
tomona oyo nani histoire ya nani oyo ya nani ya Ruth na Naomi na ndenge ya respect moko na bango azwaki libala. Donc omoni respect ekangaka ba porte d'entrée ou soit ya mabe, mais respect pe efungolaka ba porte oyo ya kobenir yo. Donc omoni na zongi lisusu na kati ya problème ya bandeko oyo nga nazoba toujours que non toko tirer leçon, mais nga nazalaka beaucoup plus émotionné te ya kotala te nga yango nalobi na vidéo na nga na ebandeli na bino saluer quand même aspect ya tontine oyo alakisi bandeko basi ke il faut pas devant misu mobali abwakisi yo olela mobali so nde tokoma omona bandeko na biso basi bazokata bilambaka bazobundela mobali basi respectaka lisusu te, je mélange pas. Mais na zongi lisusu na mosusu comme ndenge pe na yoki ke pare ke ndeko ayebaki mobali akoya te nga eloko oyo esalinga pasi ezali yaya il fallait que vraiment ko soigner kaka image na yo, c'est très important ya kosala ke bien sûr omoni motu soki koti trop na makambo ya Nzambe alingi ne makambo ya Nzambe eza bato so baka nga na kobala Yesu nga na bala Yesu non na minute oyo nano toza na makila na mai okozwa pe ba critique ebele pa bato kosala pasi à part Saint-Esprit, à part Jésus-Christ ayokaki pasi na nzoto tanga lataki nzoto, mais na minute oyo aza esprit ayoka pasi te. Donc il faut tout ça faire très attention na ba acte mosusu. Donc ce qui est réellement ce qui ezalaki vraiment bongo kende ko ozalaki averti, fallait même pas comme un bato kaka bayeba situation na yo, parce que même bato bazalaki ne baza na église oyebi motema ya moko na moko te bato mosusu bakoki koya kosala baproblème spirituellement mosusu kiseliba ekoki koya wana blocage ya makambo ebele ekoki koya wana mosusu mpe bato mosusu pembeni mpo bato ebele lelo baza na badouble face omona mosusu ayi apangusi yo ma ya miso me na nsima mokongo bonjour mama Gisèle Kongolo na nsima mokongo na yo alobi tala azwi robe ana lati soni nde moto ezolobisa ye mwasi oyo mobali akimi aniokola mobali tout le cœur de l'homme est mauvais. Fallait qu'on gère situation oyo bien, fallait même qu'on éviter même ata misusu bate na koya kaka na koya, mais ya on a zolo ba soki réellement ezalaki bongo, fallait qu'on protéger ton image parce que ibal basi te mibal baza ebele de ko la biso moi kitoko akozora toujours mobali moko ya malamu et puis mobali oyo penza ko respecter ye même si eloko oyo ngai naza d'accord te na ndeko mobali ezali engagement na ye boyebi bandeko na biso bandeko na nga nayebi ke ndeko mobali peut-être place oza siko na miniti oyo pe diker eza te misusu babandelaka pe makambo olingaki quand même ko accepter okoma na makambo ndimaki ntina suka. Pourquoi? Omoni kaka biso banoir bamiso bayebi respect ya engagement te. Et là tu peux avoir contrat moko pa mondele signer mikanda moko signer ti 3 mois so pona osa la lettre so ko lingi na oli susute après 3 jours 4 jours ayo oye date yo balobaki keno ya ko résilier ko kito ye anga na lingi na ngali susute mondele o batin contrat ezali o signaki. Donc tant on dimaki engagement et pas ya ndeko na biso ya na biso a moi si tantine na biso na mabe na ye Bible lobi pour les meilleurs et pour les pires. Pour les meilleurs et pour les pires. Déjà ba dépense au salaki le kolo ba teke mariage wana ser wana kangaki yo ilamba ya kitendi na miso azwaki banini ba courant yo na nzoto ndima na makasi après po mutu moko aki ko libérer na suka po osutuka non. Donc ndeko na biso ondima ki engagement eza biloko mosusu même vie na yo moko eza na miniti bien te o créer pe un mosusu problème moko boye oyo yo moko pe na miniti oyo ekoko kolukelo ba makambo ebele sur vie na yo. Faut vraiment bandeko mibali mosusu bolanda comportement ya ndeko oyo te ya mobali bomoni kanda moto akosala pe mabe ou soit membre ya famille wana na humiliation pe bazwi mutu pa ko sala pe mabe aki la faute a faute na ye moko. Pourquoi faute na ye? A respecter engagement quel que soit niveau ya engagement na bango ya libali ezalaki fallait respecter ye mutu afandaka na mwasi esengana na Facebook tofandaka na tantine wana
soki tantine wana azalaki mabe mpona nini kolinga moninga na intérêt après na suka nde bandeko na biso mosusu ya bato basalaka osabote moninga c'est pas bien misusu mpe biloko ya boye koya kokute bino cher mpona bavi na bino oya luka basala mabe yo moko moto oluki ngambo. Donc il faut qu'on respecte l'engagement comme dans le koloba. Il faut vraiment respect à l'invité là. Ça moni normalement même ba tu boza ko appuyer ba musu ba il faut que ça la ka basi boy non. Bozo penser te pour na ba invité. Minimum il y a respect. Parce que ba invité bino ba invité qui ba senga bino te bo invité ba. Et puis ba ndeko mususu oyo pe bolobi te maman wana akotina mwana na mari de lui mwana na non, il faut pas dire ça. Ba mama misu bakotisa bana bango bakotaka na bana na bango ndenge bandeko misusu tosololi eza nango normal, c'est logique. Tout comme mpe ndenge bandeko misusu bozotraite mama ya mobali wana azali mwasi na ye ya butu non. Nauti koyebisa bino eza na bana mibali mosusu soki olingi libala na ye kufa touche mama na ye eza na basi ebele bazanga mabala likolo kaka ya ko maltraiter mama bokino nalobi te ke tontine parce que nazala na ndako na bango te nazo te ya kaka nazo pesa toujours ba exemple. Donc toyebi affection nini ya ndeko wana na mama na yete toyebi te nazo mona po communauté na biso congolais de bazo finga pe ndeko mobali oya mobali mabebo moi c'est kitoko non bolingo eza pona bon po mobali wana soki azalaki président basi oyo mingi bazokomaka na Facebook balingaki balanda ye ozomona yalo yango moni azobaki bamama na biso batantine na biso lelo bamisusu mpe baza presse nazoteya sikoyo bamona yo olati voile non nga nasala nanga bamariage wana baeglise te nga nasala ngo. Donc bandeko pe misusu baza na baconcurrence mingi bandeko pe misusu bazo respecter lisusu condition nzambe apesa te libala famille fo ezala honore lelo bamisusu omona misusu azwi mbongo apesi mobala bale na famille eza bahistoire ebele misusu mpe omona mpe boye ata na mariage omona mpe mobala asali eloko te mwasi azobunda yo moko osala pourquoi lelo eza na batontine na biso lelo bazozala humilie kaka po alata voile après eza nini ebele balata yango baza bamalheureuse bacouple mingi na bandako mingi ngai nayebi couple moko meme na Suisse na ndako mwasi ayoka mobali te mais okomona bango na balibanda na bafete ondire baza couple moko bango mutu babanda l'île de miel soki l'île de miel na mokili mais mwasi mobali kutu bakoma kotraite mobali zoba mobali bakoma kofingafinga ye mpona nini bato bayi kocomprendre sikoyo kena mwasi azodomine mobali. Bandeko na ngai moni libala eza eloko eza sacré epai nzambe même si moto oyebaki na quartier abali ndenge ya circonstance avi na yo nzambe moto ayebi même si obotaki bana liboso même si oza na bana mosusu même si bana no bakoli même si olata voile te elobi eloko te basi ebele bakufi balati bavoile te. Donc eloko eza important ezali pe ntango oza na bana na yo vie ya bana na yo ezala malamu ntango mobali na ye te yo moko conduite na yo obateli yango epuis na bolingo baforsaka na yango te soki atozoforce moto ata lelo okangi ye 2 ans 3 ans 10 ans aoya okimani kaka bolingo ezali eloko moko eza très naturel. Mais likambo oyo ekomeli ndeko na biso ya mwasi bien sûr ça fait mal ba dépense et puis na ndeko mobali oyo kozwa décision kaka na fin là moi je condamne ça a condamné yango fermement parce que mbongo apoto eza mpasi soki soki oloba te mama sande eza mbongo na nga te meme eza mbongo ya ndeko mwasi basi mpe ebele lelo soki basalaka makambo napesi exemple nayebi soki oza mbongo ya ndeko mwasi soki mpe ye moto adepanse to soki mpe yo nayebi te mais soki oza ndeko mobali mwasi ya miso alobi asala plaisir emonaka basi mingi basalela mibali na bango baanniversaire mobali anniversaire surprise eza bolingo soki mpe mwasi alobi ngai nasala makambo nyonso to
yo zana no msusu ni lo côté lobi msusu okozongisa ya mabiki. Faut qu'on respecte quand même moninga, qu'on salue quand même mes gestes à madame moninga. Bon wa poto isa passe. Mais ngana zo kende kaka na bi mobali oyo piso to aba africain to bosana mote. To bi il faut mutuna moto to iba ba jera mibali na biso ba noir nde bazala. Mobali wa su dot na yi ake musala. Mbongo na yi atie na enveloppe akepe ya ko bala mwasi. Mobali wana mwasi wana taza bizali mabe. Au bandu zonga ka biso pa babokilo azo solo la mais mobali wana sundola ka mbongo po te asundola ka te atika te po esa mutoki na ye abali mwasi na force na ye to mona ba mibali wana jamais ba changer ka ote mwasi oyo na sundola ye to bon na kolo ba ko sundola dans le sens que emsu na public boye aye ko pesa dot boye basenga ke enveloppe basenga ke liste boye pesi après na suka boye aye ne fetite bon na yebite ba kawana soke ko ozala mais na biso mibala na mibala ba africain e ko ozala ta diste po mibala mobali ba misimbo na ye oyo mwasi atie nkate akuzala na mwasi wana mais lelo pe biso pe basi ba réalité makambo ebele bombani. Bon, problème pe bandi ko na biso mibale ba vexé zo bima ebele bango moko mibale ba yebi réalité mais ceux que zali kam ndenge de commission alobi ote mobali ayokeli mama na ye mobali ndenge za wana aza mwasi ya buta mama na ye non pas des insultes comme ça non faut bien comprendre que yo za mama ngapi na za mama biso nyonso toboti bana mibale bon so mama andizola kolisa mwana na mobali na pesa ka exemple soki mso mwasi azo manke azo finga yo oyo kolisaki mwana na mobali and basi misusu baza bafinga ba mama bokilo na ndenge osakana te mibali misusu pa to fingele mama awakipete alobaka na mwasi ne chérie dimbisa za mama chérie kokipete mais misusu pe baza ya on alobi ça dépend ya relation ya mama na mwana ndenge mama abokoli mwana na ye eza na bana misusu yo boti ya mobali misusu mwana ono lala ne na hôpital osufra okomona pe ekozala pasi ozomona ke mwana wana mwasi moko abali azozwa na valeur te donc okomona ke mwana misusu akozala trop na affection na yo mama ke ya mwasi donc conseil oyo eza ke na niveau makambo mabala oyo ba réalité eza ebele. Bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Surtout ça. Donc il faut vraiment tous à la très sage. Et puis problème ezali ya bandeko oyo koi bango nyonso surtout na koloba ke na moni raison na kopesa mutu moko te bango nyonso surtout nazolobela na oyo aspect tozomona et puis na oyo tozoyoka na libanda. Mama ndeko na biso mwasi na ndeko mobali bango nde bayebi réalité bayebi kao ya couple na bango nde bande kokende bayebi pe ndenge ni couple na bango zali na ba membre ba famille na bango bayebi pe couple oyo danger na ngoni ezali kokourir mais pona eya na internet ekomi sikoyo kopesa biso ba mayele ngai loko ni epesi nga mayele na lobeli ke soki tantine na biso ayebaki prochainement msusu lelo eza tantine na biso oyebi te msusu yo mpe okomela yo so préparer mariage mobali azosala bachantage bongo soki opesaki bainvitation annule komela bato na whatsapp ndeko na nga koya te feti eza te epele baanila bamariage isi kutu avant une semaine annule mais molimo wana mpe ya koannule ka avant 3 jours 2 jours eya mpe mabe soki botala bozwa thermomètre bomesure couple na bino bien température so bomoni boza na bino bato bozala bozoswana incompréhension ezali yo mpe mobali omoni koza siri te na mwasi wana yo mpe mwasi omoni ke mobali wana oza siri na ye te zo mbongo na yo kende opesa babola kende na armée du salut kende na Afrique bana omoni neti mariage ya ndeko baperte ya basale biloko ebele batraiteur mais so bapesi neka $10 mwana moko na Afrique azolala nzala nzambe akopambola ye yango ozomona ke nalobi libala eza sacré
donc tant ozomona enso muto aye kolinga yo vraiment ninga mingi kotia na bapriere mais bandeko na biso mpe oyo botia bacommentaire mingi mpe botiaka bacommentaire plus ya koteya ndeko mobali bamonaka na bango ya koteya mpe ndeko mwasi soki mpe ayebaki ke mobali akoya te falaki akoma nango na niveau ya bavideo boye te niveau même pas ya baeglise te donc eza histoire moko bango mo bamiyebi na église na baparrain na ndeko mwasi bango mo bamiyebi me ngai nazopesa conseil oyo eza kaka okoyoka na matoi te ndeko ayebaki comme baposhi mwa moke bazoloba mais soki eza bongo ngai na girango autrement ngai na nile na ndeka whatsapp eza nango fin du monde te ngai nakomela bandeko na nga boya te au moins ata 200 personnes laisse sa porte comme ça laisse comme ça ata son invité qui 200 personnes ngai nayoka ata son ya 200 personnes so batongi bali yepe kasi mariage esimbi te eza problème te ndeko mais ouvre la porte mais koya koyoka soni ya tout le monde baza kolobela motu na motu aoloba na ndenge na ye sans compter mobali mosu akomona yo alingi yo me ana père azoluka yeba pourquoi moninga na nga atiki ye mosu oza no tantine moko ozalaki na yo gentil oza na yo respect omoni prochainement eza biloko mosusu kanda esalamaka boye te to mosusu obi te oza mpe na façon ya kokumisa nzambe manière mosusu ya kokumisa mpe nzambe ezalaki nango biso tolingaka koyeba na biso mpe te bato mosusu mpe ya bapage bato mosusu mpe bani balingaki koyeba te mpo bafacebook oyo kisongisongi ya bacommentaire ezalaka mpe ebele onga korendre na yo grâce epa nzambe na bandenge ebele mosusu okumisi nzambe mosusu okosala mpe live bomoni mwasi moko azolela okumisi ye nyonso eza mpona kosoigne image réputation basomba yango te réputation bamerita yango même mpe na ndeko mobali yo mpe yeba basi mpe baobanga yo ezaka ndeko mwasi te basi mpe baobanga yo baokasa neti kende oza mobali moko okozwa engagement epe orespecte yango te yango il faut koyeba na vie moto eloko olingi okozala tantôt chaud te tantôt froid te soki omoni ke non pour mwasi azoloba no te tobalana me yo ozwi na conviction wana te tika kosepelisa ye te ozomona eza réputation nini moto ekoki kozala nje sikoyo na minute oyo ndeko mobali na baoyo mpe basalaka bango motu te na mokili bazofinga ye oyo mobali oyo akokani na ye te aza niveau na ye te mais bato internet motu moko ayebaki couple na bino azalaki na ye te apart bato misusu oyo ya baproche bayebaki donc voilà mais oui omoni yango kasi nazoba ndeko yuna aza déjà mpo namoni bafoto badote epesamaki donc ndeko na biso mobali aza sage te araisonner vraiment beaucoup plus na intelligence te parce que omoni même baproche eza biloko mosusu yango nalobi contrat soko ondimi sokoosigne contrat kende nango ntina suka kende nango ntina suka parce que bato lelo ntango ozokende kolinga yeba place nini atie makolo yeba place nini atie makolo soko omoni ke no na badoti wana yango omoni nga nakomaka na suka nalobaka ndeko boma sentiment sentiment eza arme moko ekosala so babétise okokaka ndima likambo na soni apo na suka osimbi motu mpo ndeko na biso mobali aluki na ye mpe kaka problème bafamille mwasi mpe mosu mpe na kanda bakobanda kogifle yo bakomanke yo respect pardon ekokoma mpe guerre ya deux familles famille ya mwasi bakolinga bavange mpo na soni wana tout ça c'est pas bien et puis ntango doti epesamaki soki réellement ndeko na nga mbongo euti epa na yo obimisi mbongo na yo bien sûr eza mpe na mibali mosu ngai nayebi na yo kai mobali moko alobaka alobi na ngai ngai naza prêt
ya kopesa mbongo ya libala epai ya mwasi oyo na sungundoli ye nasali mariage lelo aponi lobi na kabwani. Donc eza mpe na bamibali mpe mosusu baza mpe près déjà soki amoni mwasi comportement mabe to mwasi azokoambete kaka balabala akosepela asepelisa mwasi bomoni ke mokili oyo ezokende vers la fin. Lelo bato bazolela pasi me bato mosusu bapréféré na bango babebisa mbongo yango moni meme ngai nakomaki na Facebook nalobi ngai nalingi nanga opesa nga mbongo kasi bambongo wana tala bandeko na biso basalaka baassociation na tomona amonaki bongo mama na biso mama Godé mama présidente bomoko azosala badon tala bafuta bana babebe atiaki wana baorphelina. Donc il faut kosunga mosala oyo esika bana babola baza olie kosabote mariage. Donc ndenge mpe ndeko mobali biso tolobaka na terme na biso baafricain omoni makambo so oluki okosilisa yango parce que comment kondima baengagement oyo na suka yo moko orespecte ou soit tu avais le temps ya koboya pendant mosusu toyebi nayebi te soki une année to 5 mois to soki eza mariage moko ya 2 mois même 2 mois ntango ozovivre na moto ozomona ke moto wana azoconvaincre yo te annule ozomona parce que bofandaki déjà eza famille déjà bosalaki annule mpona kosoigne image na yo. Mais ndeko nanga mobali lelo soko okobima na internet oke kosala émission olobi mwasi wana aza mabe tantine na biso mpe fo akobima koloba ke mobali wana aza mabe ekomi parole na yo contre ya ye parce que biso ngai nazolobaka liseseke ndako olalaka te oyebi mpe nsima etangaka te. Donc mpona koloba keno bango mibale bayebani epuis bango mibale ndenge eza wana bayebaki source ya mariage na bango. Est-ce que ça mariage moko eza ya esengo to eza mariage moko ya tembe to eza mariage moko ata soko ye na yo te ngai na kokende na ngai ekokoma ntina suka. Donc bandeko na biso mibali bokopie exemple oyo te ya ndeko na biso mobali bokopie yango te ya kondima engagement epuis akomisi yango ntina suka te. Alors soki mpe ezalaki liye na kati ya bafamille est-ce que na kati ya famille ya mwasi bofandisaki bango vraiment mpona koyebisa bango ke non biso tokoya te wana ezali bino moko boyebi vérité réalité ya makambo. Et puis soki ezalaki bongo na ndimi na ngai te famille ya mwasi bakoki kotia mwana na bango na bariske bato bamonaki mwana na bango azokende na église mobala ya te. Donc moni makambo ya kobala ezalaka nani batiaka kanda te surtout soki bosi bopesaki bato bainvitation eza likambo ya koyeba koboma moto epuis ya koyeba kozala sérieux mpe kosoigne baimage na bino ya bafamille ya mwasi ezala famille ya mobali. Na ndimi te famille ya mwasi wana soki bokende koyebisa bango ke tozokoanile libala oyo mwasi avant boyebisa bango te ke baza na bafamille na bango bazaka na mboka wana te bamisu bakouta mosika basengi barendez-vous babie na bango bafuti basengi na mosala misu barate bajour na bango mosala mpo baya bamonaki caprice ya ndeko mobali pourquoi misu mpona mama na yo ndenge bandeko misu te afili mama na yo non. Omoni yango nazolobaki un homme intelligent asala makambo boye te. Pourquoi maman Suzy asala makambo boye te. En tout cas bandeko na biso mibali bokopier erreur oyo te bokopier yango te eza punition te mpona oyo te basi bozwi il faut basalaka bino boye non bopense mpona Afrique bopense mpe mpona mbongo eza pasi borespecte mpe bainvité tie koya kokoma bamariage mosusu moto apréféré akende anniversaire me bapesi invitation ya mariage azobanga na ye napesa nani exemple eza lokwa neti ngai nazalaki na mariage na Anvex ya mama na biso abengisaki nga billet ya avion nde tokendaki na papa esalaki biso deya ba 400 euro tokei na badepense na biso ti tokei na aéroport sikoyo tokóma boye na mariage yango balobaki ate mwasi aye mobali aye te tozwi deja bariske ya baavion epuis tokómi kuna boye feti esalami te
moi te que non bandeko wana bazobalana baza baégoïste napesi exemple mpo bango basalaki mariage na bango elekaki bien ozomona ke bandeko wana bazobala baza baégoïste mpona kosala baninga biloko ya boye eske ndeko mobali opansaki ke non bandeko bato mosusu basali badepense déjà ngai hypothèse ya koloba wi nasi na ndeko mwasi ayebaki na ye tututu mais ayebi quand ayebi na écart ya sous 2 jours 3 jours nazopesa exemple nazalaki na ndako na bino te ayebi quand ayebi avant 3 mois mpo soki avant 3 mois eza neti bacontrat tozwaka ndeko alingaka anile na ye akomeli bafamille na ye kosenga rendez-vous na mosala te parce que ndenge eza wana tozokoanile mpo tozokosatendre te mais sikoyo ndeko mobali oboyaki ke okobalana ezalaki quand sikoyo mama na likambo nde place nga naza yango wana mpo soki ezalaki même dans une semaine c'est très tôt ekomi déjà trop tard ekomi déjà trop tard parce que une semaine eza na bato mosusu bafamille mosusu soki moto aza na Londres moto aza na mosika mosusu na pays mosusu fo aya mosusu avant mosusu ba 4 jours déjà ye okoboya na ye mosusu avant 3 mois na baraison na yo soki obike baraison na yo esengaki bongo mais na soki ba une semaine mosusu obengi ba 2 jours ona okendanga te wana eza bacaprice na yo mais opensaki te mpona bainvité eza bacaprice na yo ndeko mobali opensaki te mpona bainvité vraimen bandeko na nga ya biso ya bamibali mosusu bosala biloko oyo te bokopie erreur oyo te parce que borespecte bainvité baza bavictime na kati ya makambo oyo parce que bayebi na bango problème ya couple na bino te epuis bandeko na biso ya oyo bazokoma na internet histoire ya couple oyo boyeseye mpe mosusu kopesa conseil ndeko mwasi ndeko na biso courage parce que nga mpo na nga na salue quand même force na ye alors mpona mpe bato bozotraite mama ya ndeko mobali aza mari de nuit na ye e femme de nuit na ye ya butu tututu non natalisi bino mibali mosusu basundolaka basi mpona bamama na bango ça dépend ndenge nini mama abokoli ye relation ya mwana na mama ya bamama mosusu ezalaka vraiment facile te kokabola bango to mosusu soki mwasi respect eza te na epai ya mama ebomaka libala eza bamabala ebele ekufi bongo eza kutu te o mama wana aza ndoki abimaka na mwana nini na butu non eza bongo te biso nyonso toza bamama nga mpe naza na bana na nga mobali lelo soki bakoli bana wana moni na bango mpasi na kolingaka basi na bango barespecte ngai eza nango te mpo mama akozala ndoki te eza nango te mosusu ke non mama wana akangi mwana na ye mwana bala te non babalisaka moto na makasi te baforsaka moto abala te bolingo ezali très naturel eza kaka baza na problème ndeko na biso mwasi bazwaki problème na mobali na ye mais omoni babiloko mosusu bato mosusu bazwaka mpe à la légère ndeko na biso mwasi azwaki mpe mosusu makambo mosusu à la légère peut-être eza nango kanda mosusu famille mosusu mama bokilo mais akutana ye na mobali peut-être aza très sensible na mama bonga nazoloba bo par rapport et selon les on dit alors mpona koloba ke non même très sensible na mama ou pas eza na manière te ya komanke respect na bainvité na bino ya kokotisa dépense na bainvité et puis ya kokotisa dépense y compris na famille ya mwasi parce que peut-être famille na yo basali na bango peut-être dépense te mais famille ya mwasi bamisusu misu bazalaka mboka mona bino te badéplace batiki makambo na bango tout ça c'est pas bien ça c'est eza égoïste nzambe asepelaka boye te mwana na nzambe aza mpona pe aza mpona unité donc il faut komibatela mpe nzambe abatela yo oyo mpe ndeko mobali ozwi vi na yo otia yango na danger nga mpona nga conseil ya suka na kokopesa yo ndeko na biso ya mobali mpona koapaiser situation na mena mai comme conseil ya suka en tout cas
nayebi ke bato ba internet bato mpe mosusu oyo bakosala bavideo mutu na mutu alobaka na makambo na ndenge na ye. Mpo na ngai essaye mpe kosenga famille wana bolimbisi, kosenga famille wana bolimbisi publiquement, koluka vraiment ke non ndeko ata bato mosusu basalaka bemission mosusu oyo omoni ke esprit na yo place eza convaincu, osengi famille wana bolimbisi. Ndeko na biso ya mwasi oyo bofandaki na ye mabe to bolamu na ye biso bato ya ba internet toyebi yango te, mais problème ezali pasi nde oyo mosusu ezali pe na mama ya mwasi, mosusu ezali pe na bandeko ya mwasi baoyo mpenza bamipesaki bazwaki vraiment baton na bango balambi honte wana faut komitia na place na bango, luka kaka kimia, senga bango bolimbisi, epuis osengi mpe bainvite na bino, osengi bango mpe bolimbisi bozwana ote ata ndeko na biso ya mwasi yaya bien sûr na courage na yo ozo fortifier bato na circonstance faut okumisa nzambe, mais mingi eloko eza plus important lisusu ezali ya kosenga bainvite na bino bolimbisi, bato bazwaki bainvitation mpona koya, epuis bato bazomona libala yango ndenge se déroule boye, vraiment kosenga bango bolimbisi kozala malamu mingi. Epi mpona bandeko na biso boza na internet kosunga mpe bandeko bofinga ndeko mobali te, nzambe moto asalaka moto bosumukaka te na niveau ba internet yo, mokili oyo ekomi mabe kolala kolamuka eza grâce eza utile te, okoya osumuka na commentaire na Facebook olamuki mpe te lobi okei. Donc baza bato, ndeko mobali mpe aza motu, ndeko mwasi mpe aza motu, donc réalité makambo na bango mo bayebi. Nga na teyi kaka mpona kopesa baexemple, eza makambo ebele eyaka, eza makambo ebele eza première fois te, bamisusu tomoni wana balive te, mais ezosalama mpe na bacoin ya bamonde ezali. Donc mpona kolobaka totire leçon epuis koyeba kozala mpe réserve sur réseaux sociaux, parce que eza na moto azwaka makambo na ndenge na ye, mais eza monde moko toza ebele, okozwa mpe chance na yo ya mobali kaka awa msusu mobali yango mpazaka nde na Facebook te, mais famille na ye baza na Facebook bamoni yo mpoza mwasi kitoko to mobali kitoko, ozwi mpe connexion yango eza esiko ezaka mingi. Il faut pas bonegligeaka image na bino na place oyo eza mabe, faut toujours koyeba kosoignaka image na bino. Epuis eza na babiloko mosusu nga na conseillaka tant que boza na baproblème na bino na bacouple bo éviter yango sur Facebook. Même si bato basalaka baémission na moto place oyo nzambe inspiré yo obenga moto wana obengi, mais avant d'abord obenga moto nyonso asalaka émission mingi faut boluka koprier, parce que yo ozala na yo bien, moto asalaka émission okoyeba te aza ndoki. Ah oui, okoyeba te komba na yo ezouta wapi, porte d'entrée na minute wana ekoti place nini, monde eza na baréalité nango ebele. Donc nga ntango nalobaka toujours boma sentiment, faut boma sentiment, faut beaucoup plus sentiment na yo ezala mpe epa nzambe. Nzambe nde moto akoyebisa yo faut face à motu. Bato oyo kutu bafandi esika moko bazoboma opesi mokombo, ata ser wana nani ser oyo nabosani nkombo abalaki wana, ata na église wana azalaki wana, nga motu kutu abengi nga moto ya église motu kaka soli na nga moto ya église kaka place azalaki wana. Mpona kolobaki le monde est méchant, yango bandeko mosusu bodimine vraiment bainsulte, bodimine bojuge mpe ye te ndeko mwasi o te azalaki mabe. Motu nyonso aza na mabe, toza na mabe, toza na bolamu. Na ntimi na ngai te kutu kaka bolamu, soki mpe Satan kutu azalaki ange, ntango azalaki nano ange nzambe amonaki azalaki ange moko azalaki koadore ye, azalaki kokumisa likolo avabwaka ye, donc azalaki na bolamu na ye mpe yango nzambe abwaki mpo amabe ekomaki elekaki ebele. Alors eza makambo mosusu communauté na biso bochange façon, bainsulte eza mingi na bainternet na basituation ya makambo ya bato, ça c'est pas bien. Bokofinga tontini wana aza comportement na ye eza boyo, mais yo mpo mitali mpe comportement na yo au moins yo utazwaki mobali ata na comportement na ye mabe,
misusu mpe okofinga mobali mobali openia kozala niveau na ye non bandeko mobali wana frère wana bozomona soki azalaki mutambongo président basi mingi bakokoma na Facebook wana soki adrage ata moko moto oboye aza te otala te o te mosusu soki alobi kende osombela famille ata 5 mapango moto oboye aza te otala te o te aza elongi ndeni aza na ye frère moko aza na ye normal aloba aza na ye aomona na aspect aza motu moko aza calme mwasi na ye mamsere wana alingi na ndenge azaleli ozomona oyo te kasi nikamakama ngo ya kipwa nde ezoboma peti aokelinga mpe mobali moko ya aspect kuna nzoka mpe escro omoi mpe nde azwi mobali na ye alingi mobali na ye na ndenge na ye problème nde ezali nde ndenge bamemeli makambo na bango na internet moi je suis pas d'accord et puis soki tontine na biso ndenge nayoki lipare ke mobali ayebisaki avant ata soki aye oyebi biso avant 2 jours avant 3 jours il fallait kaka okomela bato tout bainvite tout na whatsapp ke non mariage eza nile mariage nde ekute eloko te vome yoka soni ya bato oyo obengisaki ke oyoka soni ya bato oyo neti babiso toyebaki te ke na coin moko ndeko akobala epuis na ndeko mobali okoanile kaka makambo kaka na veille ezalaka te faut korespecte engagement faut korespecte respect ya bainvité eza très important mbongo basakana nango te na poto mbongo balokotaka yango te eza badepense mobi bakosala bamariage wana kozwa batraiteur koreserve basale epuis kosala boye eza bablage te mbongo basakana nango te na poto mbongo ya poto eza pasi pourkoi bakongolais bozosala boye pourkoi bakongolais bozosala boye soki omonaki ndeko mwasi azovivre no comportement mabe to exemple nazopesa azoyokela oyo te azosala boye te boya na makambo kokende ya baengagement yokanisi kaka ndeko mwasi abebisi réputation ebebi non même ya yo moko mpe mbasi babando banga yo soki oke kodrage mwasi moko kuna selon sentiment mwasi omona mpe boya osundola ngai alingi na ngai te sikoyo okomi na plaisir ya bamoni osali mariage na église mais mwasi azoboya alors zwa vraiment courage ya kosenga famille ya mwasi pardon kasi nayebi ke peut-être famille na yo esali nango dépense te peut-être bazalaki na bango au courant ndenge bandeko mosusu baza koloba mais zwa vraiment courage mpo na nga mwana na nzambe fo koyeba kotia kimia alors senga famille wana ya mwasi pardon parce que namonaki mpe tata mwasi ya mwasi aza vraiment kosilika atiki makambo na ye ayaki alors ça c'est pas gentil ozomona même eza lokwa bakoinvite nga lelo fete na Belgique na rate biso baavion wana tomonaki na air Ethiopia ndenge bato bakweyaki bakufaki kaka place bazokende bakomi kutu te badestination na bango alors eza malamu te kosakana na bato bopesa invitation après mariage eza te ça c'est pas gentil ndeko mobali senga bolimbisi famille ya mwasi soki ndeko mobali pasengi bolimbisa ye aza motu mosusu mpe azwaki baconseil moko oyo ezalaki ya bato ya mabe mosusu mpe azalaki mpe na raison na ye ya kozwa décision akabwana na ndeko mwasi mais asali sentiment ti akomi na suka nde akomoboya donc nasi prochainement ekoteya ye soki akutani na mwasi alingi na ye te ase débarrasser na mwasi avant akota na engagement parce que na vie ntango ozwi engagement il faut korespecte yango alors lelo nzambe ayebisaka biso eloko moko ntango osali na ye alliance il faut korespecte alliance wana en tout cas basali na nzambe osunga ndeko mobali aluka kimia comme eza makambo eza na public asala meme émission na monteko oyo azoconvaincre ye malamu asengi famille ya mwasi wana bolimbisi bandeko na biso mpe famille ya mwasi bosala ndeko problème te parce que eza makambo ekomi na média ikama moko yo akomela ye baoyolobaki bino bato bobomi ye to bosali ye mabe donc bosukola na bino maboko moni nzambe aza maître ya temps mpe ya circonstance eza circonstance ekomi donc eza fin du monde te tontine na biso aza mpe mwasi kitoko nzambe ayebi ndenge nini apermetaka makambo ozomona donc tikela nzambe asala makambo na ye ndenge mwasi ntango ozemi oyo eumeli bien oyo efandi 9 mois ntango mwana abimaka sa complication bana mosusu babimi na bango swi lipamboli ya nzambe eyaka te na baforce te lipamboli ya nzambe okoki koforce eloko te okoki kosala te oconvaincre motu okoki kosala te osala soki boye te oyo yo atokangi miso ekoyaka na se ya makolo na yo donc les paniers circulent encore
nanu mokili ekufi te nzambe nde azokopambola biso nanu mpe akangi porte na ye te ya place oyo ya kofungola baporte ya bana na ye aza toujours na bana na ye. Alors eza histoire moko eza na baconseil ebele na kati wana. Eza kaka te mobali oyo aza mabe mwasi oyo mpe ndenge aza wana azwi non. Eza likambo oyo eza ya négligence ya relation et puis manque ya kozwa décision. Mibali mosusu baza bongo azondima kaka oui ntango omoni olingi na mwasi te zwa décision olie makambo so ekoma mosika olie kokotisa bainnocent na kati ya makambo na yo. Nga nazotala famille ya mwasi baza na droit mpe ya osilika parce que soki bino na mwasi bozali koyokana te falaki kokabwa na vent okoki komema bango te ti veille ya fete apres oyo te nakoya na nga te wana eza kosakana mpe mama bokilo mpe azalaki wana eza manque ya respect itanke toza babantu ndeko okoki mpe koluka mwa quelque chose na famille na yo bosengi mpe bolimbisi ozomona fungola nzela na yo dans le sens que eza bablocage mosusu okokoluka mosusu nani aza ndoki ya vi na yo mais yo moko mpona mondo ya bainternet oyebi bamitema bato te. Alors nzambe azala na bino nyonso tu. Donc tokutani prochainement. Donc les unes tiakundeki koseka te ndako olalaka te oyebi place nima etangaka te. Alors moins de jugement ezala trop te beaucoup plus eza ke non motu na motu atikaka mpe leson devant makambo ekozala malamu mingi surtout biso bana basi. Et puis lelo bamabala kolata voile mariage engoloba te ke soki mwasi abali nde aza heureuse non. Okoza mpe olati roba pembe te oza no heureuse. Okoza mpe olati roba pembe oza malheureuse. Donc mokili yango eza un peu compliqué. Eloko eza très important na vie. Luka mobali alinga yo na bolingo ya solo, luka mpe mwasi alinga yo na bolingo ya solo. Le reste ezali bafutilité nde nalobaki na video na publiaki eza baformalité. Donc robe ou pas yango te moto ezorasire ke mwasi wana to mobali wana bakozala na esengo. Vraiment nzambe azala na bino courage na bino nyonso tu mibale y compris na ndeko mwasi. Courage na yo mpe eza babiloko mosusu na kati na yo masere yo moko miyebi. Alors nzambe alobaka na bandenge ebele. Peut-être maloba ya mobali wana bandaki koloba mosusu mpe ezalaki nzambe alingi te okende na niveau mosusu beaucoup plus mpe ezali ke yo moko oyebi makambo ebele. Ndeko mobali yosala nanu pa ya kosenga mama ya mwasi pardon. Alors namoni nayebi te natiaki numero na Facebook ya WhatsApp mpona appel émission nanga mpe ezokata nango namoni nde bandeko bazobenga wasikoyo. Natiaki nini mpona WhatsApp oyo bakoki kointervenir na sujet ya ndeko na biso ya mwasi na sujet ya biso basi. Nga nazokata na nga namoni numero moko ebengi nga awa nayebi te soki eza numero ya nani. Namoni numero moko ebengi nga awa eza numero ya France. Nayebi te soki eza ndeko alingai kointervenir avant na kata émission. Oui, allô? Bien maman, naza na live D'accord, merci beaucoup. D'accord. Alors, bonne soirée. Nasuki awa. Coucou ma sœur Jenny la capricieuse. Nasuki awa. Biso basi. Batela bo batela bana na bino. Bolingo basomba rango te ba merita rango. Moninga na yaza pembeni. Alata voile na ye a intimidé yo te. Parce que toyebi lelo ba couple mingi ekoma ya mascara. Omona kaka mwasi na mobali
basali bafete ya minene bazobina wana nazomélange te nazojuge te bamariage mosusu mais mosusu omona bapréféra mpe badefa bambongo mpoka basala bamariage bamona bango asali mariage moko ya monene eza baformalité eloko eza très important bolingo eza naturel bolingo eza lokola te ke non ozwi maquillage opakola yango to otia barouge otia bacrayon mpo bamona yo boye non donc bandeko na biso ya basi tozala na biso très naturel tozala na biso simple tozala na biso pressé pété eza na bato ebele lelo ya beaucoup de femmes basali même 3 mariages 4 mariages bazo continuer toujours la vie c'est comme ça donc notre sœur courage donc eza makambo eyaka notre frère courage aussi à toi mais vraiment pas des insultes s'il vous plaît eza babiloko mosusu baza bato ndenge bamemeli makambo na bango voilà conséquence aussi ya moto mosusu akoki koraisonner na ndenge aza égoïste à penser te pour les invités pour annuler les mariages il faut 3 mois il faut pas avant 2 jours 3 jours faire des choses comme ça c'est pas bien donc vraiment respect surtout pour les invités c'est très important. Bonne soirée la famille. Alors, ils ont bon maman Nicole Moisanza. Tokutani prochainement. C'est gentil encore de bande de qui na ligne. D'abord, dans la bine belé. Tokutani prochainement. Bye. Voilà. Oh.